Apparemment, bon ami, nous avons tout le monde. Bisombale. Apparemment. Ah, papa d'anglais. Ngana vous appelez ça famille. Makila moko moi na maman na ngai na papa na ngai. Ngana epenza famille penda makasi. Yenda linga ko sambila te combien de fois na invité. Eloko pe pekisanga ko ya ko sambila ka comportement na ye. Pona mona ka déjà le roi tozana ngo ya famille na ya ko bakisa lisusu pona église ngeza la ka papa na ngai. Ozomona makambo nzambe eza compliqué. Tango yo zobenga na molimo awa ekoti awa. Po molimo ekendaka te. Olongoli yango ekoti awa. Siko bano zo yebsanga. So bengani molimo awa ekoti awa. Bengani yango awa ekoti awa. Kwa ngana camarade nana ketchup moi ça fali. Na yebi ba mona net na ba concert nde tokendaka na sentiment nzembo ya ndeni. Omone bande pa mutu oyo eke pa mutu oyo. Ezapelo kwa makambo molimo. Molimo omone ba elongo awa ekoti awa. Elongo awa ekoti awa. Siko na makaka. Tozo sola taza musala. Te oza papa na ngai molimo et peu de respect. Tadi on appelle le rapport ni makambo sala na quartier. Bonga na yeli ninga. Makambo yebi c'est pas na yebi te so naza yango biloko na réalisation mutu nzamba bengi ete akoti na musanza makokufa yango ba passer musu bakufa na ba cher musu pe akufi na cher pour travailler 3 jours ba reporter musu pe ba makambo aboye donc le quoi molimo santo azate mutu akufa papa likambo ya lobi nga na yede lokote naza na état de jeune ndi na sabu na ba piso meso tanga nga makasi papa na nga na sabu na état de jeune e bela fofo lié na tomona dongo dongo voya au komi na jeune nga na lié dongo dongo ngai bon dongo dongo na lié c'est Rosine papa s'il vous plaît pasteur on peut savoir maloba oui papa na ngai aso bimisanga mabe deva yo papa po ni tatation boy pasteur bani na yebisa que famille na biso toza ba komba makasi bazolanda nga ti awawa na yebi ke eza yo te oui awawa on peut savoir maloba oui papa. Merci papa na ngai. So ezali na l'état ngati na bino bosala conseil de famille boke na chambre de conseil o nazomona bwana bino na égalité parce qu'il y a zofunda ye nayebi te mena nani afundi nani te ngam na ye ponga na sambela ka te ngam na ye ofunda ya nga afunda nga awe pa nani nga na sambela pa mutu awa bo nga ya na beta masola famille na biso pas pasteur tout na tia monka na ba prière s'il vous plaît. Rosine toka musinga ye. Masaya Rosine. Frère Jabi. Papa. Boye po sola nanga to boye po bino mbali bondo sola nanga. Papa obi kaza mno makasi. Obi yoka musinga. Nde singa ide fa papa nanga papa singa ide. Yoka na masel. Yoka na moni boye bomona ko musinga bino ay. Boma moto papa to sola. Naza camarade notre frère, OK? Pour nous on a tiré notre temps pour expliquer ba problème yo lingo bongo no sali ba aventure. Hein? So pas mon sala nzambe exposer ka ozozela ba yebisa yo maintenant oni ba ko yebisa. Bozo pas ba sala nzambe bo déjà ba problème na ba solution na bino sko bo luka biso na raison. Donc on a ba question na ba réponse na osiko yo sali. Naika pour yo corriger. Frère que bon no sola na. Kende. Au pisa un rapport. Mais c'est ça, mon sala nzambe ba pesa to les kimia au bon de la pone pe no sola na serna. OK? D'accord, merci Seigneur abatila. Amen papa. Et si lina mo ah nakende to sambela jani bani frère yo clôture ah na biso libako ya bolimbi simo mke papa na ngai mais c'est yo solo na donc pourquoi après qu'il so solo na j'ai compris que bon mon na l'église au sala sala ils nga famille na bino papa na za non yo kanga nanu c'est Rosine yo kanga frère yo c'est les gens merci papa nguti mako bakisani poni ko komikela ma problème papa problème na luki si lisaka solo wana na ye si lisaka Silisa, nous pas tous na ndako ni tous na biso pasteur na bino. Silisa kazi. Papa. Silisa, songi. Frère ko tuna makamna to papa kasi l'église. Papa na ngai. Ko tuna na ndako kazi. Na yo fait ça bon place transmet au tala makamna ni ko pasteur na ba fiti. Akote lui abengani ndani. Akote lui abengani za ko apostile yo. Bo ma moto ko ba libanda te. Et donc pasteur na ya ngwana. Biso en sous so ko la kutema mkoni. So ba décision. Papa, makambo azolo. Est-ce que yo faut pas attaquer kimia. Papa, azobeta masolo kala na yamba Yesu te papa nanga.